Mbote mingi na bandeko balandi ya 3W Bongania Media, mbote na bino nyonso tout, vos amis partout, très chers internautes, vous allez vraiment ébélé. Bon mesana kolanda chaîne Nabino oyo bolingaka mingi. Merci na bandeko nyonso bozo continuer ko s'abonner na chaîne Nabino Bongania Media. Merci aussi na confiance wana bozali ko pesa biso tozangelo ko pesa bino soki kaka reconnaissance te et tozala moi gratitude wana yango kaka neto ko pesa bino. Donc to pesi merci na bino nyonso bozo ami partout na 4 coins ya monde. Merci na bino et puis na kobanda émission yo pona ko remercier Moutazana Lissima Bilili derrière la caméra et à la réalisation Dimitri Bongania que je salue en passant et lelo yo toyeli bino sujet mokoza motuya makasi parce que tozolo ba yango met fois toza bilenge toza ba jeune et singeli na biso pe to meka ko kotaka vraiment na profondeur to meka ko kundola o ezali ba origine na biso. Alors, tant que tu as des solo à origine abisso, autre que le entre guillemets, peut-être que le plus sur beaucoup qu'on abisso, culture congolaise et belé, tu as des kumutabule ya yemba yango. Na ba yemba ba ke beaucoup qu'on abisso, tu zali ko bossa na yango. Donc, tu meka un peu ko beta li solo na yango, tu meka ko yeba yango encore plus. Bande ko nyoso bozo na bisso, bozo la toujours scotché hein, devant téléphone nabino, devant ce que tu veux que le poste récepteur, le condition ce que vous permettre yo au monato landa émission oyo na Bongania Media en tout cas to tombelio bonne détente et zalana yo à l'aise comme ko changer te en tout cas nyon se koleka na lolenge et sengeli to memeli bino awa mbuta ngala nengala boni nzoto kimia na kati etumba nzoto to profiter to pesa bandeko nyonso baza kolanda biso mbote mingi na bisiko bazwami. En tout cas en passant ndingo balanga lopoto olati malamu luku moko malamu tomoni lopete na mosapi eza en orte mais eza matière nini ba pete oyo salami na ndika eza œuvre ya ba artiste na biso donc eza ndika ba pesi yango forme basali alors on préféré kolata yango pona ko encourager bandeko wana ba artiste ba kende liboso donc eza vraiment malamu et puis ça cancer te nini te et vandi eza kitoko makasi. Voilà. Toko kota vraiment na profondeur na o etali bokoko ya mboka na biso bokoko na biso mingi bilenge to bungisi yango pe to peut-être to tsekala pe ko yeba yango te et ça la ka ndenge nini elenge lokola yo zali bazo benga yo mbuta ngala et ça la kondenge nini mais to yiba mbuta eza plus ba koko ya kala mais bazo benga yo mbuta atali ndefu moko ya pembe zate na sekina no makasi yambo ya koyano langu bon wana za moi conception oyo batu baluka ko chana mitu na bango keso ba bengi mutu mbuta ba bengi ne donc il faut ça là koko moko boye esala nini no mbute saka mukolo to sana bato baza mukolo na musuni boye donc na âge d'après bato baza mukolo na esprit to zape na bato baza mukolo na fonction mutu akozala autorité moko boye aza déjà mukolo tango aza autorité oza na kati ya entité na ye aza likolo na yo ata yo aza papa moko boye na ki fonction ya ki autorité na ye okoyate olobi mwana leki te okobenga ye na honneur na ye wana mbuta aza mukolo aza honneur par rapport na nga ndenge nazaleli naza mbuta que ça soit na âge naza na ba oyo baza na se na nga donc naza mbuta na bango que ça soit na ba fonction na ngai naza pe muta alors donc ça respect parce que beaucoup qu'on a besoin qui na respect makasi même moi na muke aso mériter respect et ça kalora so bokei na côté musu ba bengi mutu monsieur ça te po benga mutu monsieur il faut azala soki azana mbongo to papa mukolo moko boye to nini non mais ça ka signe ya respect so okay pe na ba oyo bazana côté ya makambo ya ba politique kuna bo bengi ba excellence ba honorable donc ça kaka signe ya respect alors mutu étant que mutu déjà mutu azo mériter respect oko benga mutu kaka boyete faut cha moi ibandeli ya respect wana pour ça malamu
oza parmi bilenge oyo bazobunda vraiment na etumba ya bokoko na biso et lelo oyo ozali parmi bilenge oyo bazali ko défendre valeur ya bokoko na biso nayebi te esalaka ope lisusu ndenge nini ntongo ozoyoka bato baza koutilize kombo ya mfumuki mbangu kombo ya bokoko na biso me baza na nzela te bazotambola na lima te esalaka bino ndenge nini? Bon, eza pasi makasi me tokokondane bandeko te mpo omoni 500 ans, plus de 500 ans na kati ya molili mpona kolamusa bato eza jete. Parce que le christianisme est aussi battu depuis 1482. Donc, il est aussi battu oyo. Banguna bakotela kabiso na kata mabele Afrique. Alors, ti lelo, talaka ba siècle wane sali. Alors, ils ont jeté. Parce que batu msusu wakansara. Tobung sara bokoko na biso na facilité na pete ba yeba te ibiso non. Ba guerre meurtrière et salama na mabele Afrique na ninga kosakana te. Bakata batu ba maboko, bakata ba makolo, bakata ba mabele, bakata ba soka, bakata batumba ba village. Torture ya kosakana te bakoko bamoni pasi ya ndenge na ndenge po lelo oyo christianisme islam evana na mabele Afrique. Po baboma ba trace nyonso ya bokoko na biso. Et oyo ya malamu nyonso bakumbaki ba memi na mboka na bango. Eke ko développer bango. Allez, makambo ezanga ti na Bible, Coran, batikeli biso prier sans cesse. Donc epe saka pasi, mais mutu tango abotami akoli na kati ya biloko wana azoyeba te ke yango te. Alors toza wana tozo interpeller, tozo lamusa elelo bokomona ke na temps oyo tokomi mouvement ekomi komata makasi. Éveil ekomi koya makasi na kati ya bato bakomi koluka tozongela bokoko biso bana ya bakoko. Mais il faut orientation ezala. Ba bokoko nini? Bakoko nini? Parce que bokoko yango yango moko nanu ba diabolisa ki yango makasi na bato mabe bayaki wana. Donc o nyonso eza ya mabe yango wana eza attribué na bokoko. O nyonso eza ya malamu te yango wana bazo attribué yango na bokoko. To bo satana yango wana ndi balobi bokoko. Or en réalité eza bongo te. Alors biso toza wana parce que ça bilaka tango botangi fumukimbangu alobaki yango na eleko ya minei makambu oyo bino boboyi lelo bana na bino mutu bakote ya bino yango parce que na kale alaki conflit de génération méfiance des jeunes envers les vieux parce que ba diabolisa ke ba mikolo bokeba na bampaka wana baza bandoki bokeba na bakoko wana baza bien te. Conflit de génération wana ezalaki. Alors ba jeune ba boyaki koyoka makamu ya malamu ba koko babande ko ebisa bango. Koko nanga yaka na lakisa eloko boye. Ah te wana kindoki ngana ken église na kele ya communion. To perdre. Alors lelo sikoyo komi méfiance des vieux envers les jeunes. Botango biso tozolo ba yo botami lobi a oyebi nini. Oui na botami lobi a mais molimo ezakati nanga. Et voilà parce que ça bilaka fumukimbango alaka ki déjà bana bakoteya yango neleko oyo to telemi poto sensibiliser to zonga na bokoko parce que mbolamu na biso ezaka na kati ya bokoko na biso développement na biso ezaka na kati ya bokoko na biso po ba oyo nyonso to zolula to zo envier lelo ba développer na kati ya bokoko na bango. Mais non ezana bato msusu ba comprenaka message yango vraiment bien te. Habiter ceux qui ont ndengwana mais c'est comme si compréhension la plus à travers tant que tozolo batozongi la bokoko même si bazo reprocher ka c'est bon bilambo bozo sala ou bozo lata ba téléphone bozo ko salela ba kiti bozo fandela et loko boy bozo sala si ba mindele mtu ba sali yango to sola ka yango vraiment bien te kozongi la bokoko linko lo banini ko boya nyonso ya mindele to nini faut ko sala vraiment kozongi la bokoko yango mutune sa malamu eloko bolobi et na lingaka mutuna o mingi parce que zong yango ndeza lokola moi première attaque ya ba ignorant attaque na bango liboso ka yango wana bilamba te surtout bilamba si bozolata uti wapi ba mindele yango ndembe pesi mayele yango vraiment mais ngana koyebisa okay
eloko soko oza nango po oyebi kosalela yango. Soki oyebi kosalela yango te oza nango te. Nakopesa exemple ntango bazolobela makambo ya tisi toke na tissage. Soki oke deja olandeli histoire ya tissage bien, tissage ebandi na Afrique. Donc biso baindo mutu tubandaki mambo kolata parce que kombo ya bilamba na minoko ya mboka na biso ezali eloko ekoki kozala na kombo te na munoko na yo soki yo oyebi kosalela te tosalelaki yango te. Biloko basalelaka matière o basalelaka fil parce que avec comme tisi ezalaka nanu fil singa tisi eza assemblage ya bafil. Soko keika na bamisie na bango na poto tango bango bayaki okuta biso kokuta ba machine o esalaka ba tisi donc esali fil après esali tisi bazana ba machine wana kuna. So okei na ba Côte d'Ivoire okei na ba Mali ozwi mwa tan ya kotambola tina ba Togo okuta ba machine wana baosala ba tisi basali fil baosala ba tisi. Donc bokoloba te ke bakoko balataki bilamba te. Et so tozongi na ba culture na biso ba noir na mindele banani base jenaka kozala bolumbu. Je pense que ça biso eza pasi otambola ni to à moitié nu devant ba oyayo parce que na kiyo omesana ki bongo tozala ki bongo te. Mais na bango batu bazala ki ba sauvage ba cannibal ba ki lokwa ba nyama kuna bango ni mutu ba mesana ki bongo yango pe je na bango te. Même en famille ba vandi na bango ndenge ba vandelaka oyebi. Et soki sko tozongi lisusu na ndenge ya kala na Egypte lelo ya kasu debate ezaki ba indo oteli ba mumia ba pharaon oteli ba dessin eza en Egypte kuna ba ki mitakala te. So ba plus de 6000 ans avant que Jésus ba ki de ana bilamba. Et otala royaume nene le royaume Congo roi zawana so diriger royaume nene tandi o ezwaki Angola ezwi biso ezwi Congo Brazza Gabon tiba Cameroun kuna etandi wana nyoso azo diriger yango azo diriger na mécanisme nini parce que les lois ta Congo ya pamba oko diriger yango ya likambo malgré technologie yeso ndengeni parce que roi aza ko diriger etandi wana nyoso eza royaume na ye vampire mineno to alagi nango oyo to komaki tina niveau ya métallurgie parce que mundela akokuta biso na ba Congo na biso akokuta biso na ba bracelet akokuta biso na ba couronne na ba nino to salaka to transformer cuivre to transformer or na ebité na ko sala libende na ko sala elamba nini ya pasi makasi non ezaka ba bomi trace balingi ba diaboliser yaka neti lelo na ba quartier musutu kenda ko tambola be erosion salama to maya makelele ekote la bato emela banda ko etikala na se soki okomi na kote wana soki bato bayebi vraie histoire ya kote wana babeteli yo te okokanisa kote wana ezala eka boye même soki ekuta batongi mwa bangar moko boye eza bandako moko circonstanciel oyo batongi par rapport à catastrophe oyo ekomela ye bango mais soki babeteli solo te yo lisolo kebeta nini nakutaki bango ka boye mundela yaki a détruire lelo bafouille archéologique ezosalama bato bakomo découvrir ba cité moderne awa na se ya mabele ya Afrique oyo ezalaki avant que mundela ya moyindo azalaki très développé na nyonso mais ba créer ba guerre de conquête ba créer ba nini ba bomi ba trace nyonso tango bomona balakisaka na o bato bazipi bakasa bato bazipi soki nini mwa cache sexe bona boy eza nini circonstanciel eloko ni otoko makala mingi te soki ine Équateur tango bato ya lokoso à pouvoir babimisaki ba guerre inutile na Équateur bato bakimaki na zamba
mais mutu akimi na zamba ne lamba moko asali inane na zamba 2 ans na zamba elamba ne kopasuka po ezaka moko atikali na cache sexe kaka azozipa kaka par pudeur mais asalaki na ndako na ye na babiloko na ye siko soki okekuta mutu wana na eta wana to mokolo akobimela na zamba yo oyebi te makambo elekaki okobeta histoire na ye ndenge nini nakutaki ye nelamba te eza oyo eleka na afrique baye babomi batrace mais faut kende bamise ali na batervirene na wapi na Angleterre presque bapays ya minene wana bazovivre nanu na bambongo ya baevre ya bakoko na biso parce que bamise wana ezokotisa bamillion chaque jour keno otala baevre bakoko basala avant mundela ya siko mutu oyo asalaki babiloko wana tu t'imagines kazali mutakala baevre eza kuna mpo baémission oyo bato bazaka libanda ebele balandaka yango ebele mpe baluka koloba na biso makambo wana bilamba boye non eya mpe kaka lokola mindele ntango mpe bayaki awa bayaki na modernité te bayaki kokuta biso ndenge bakutelaki bango mpe bayelaki na ndenge bayelaki nde bazwaki baartisan wana tu basavant na biso bake na bango bake koexploite bango batala développement ya makasi to bainvention ya makasi ebanda avant contact na Afrique to après contact na Afrique bainvention tu oyo bazotutela tolo mpona nini eyebanda kaka après contact na Afrique avant bango baya zwa Europe ya ba 1200 eyaki ndenge nini po biso toyaki na baroyaume très puissant makambo ya danger bango ezalaki ndenge nini donc makambo mosusu bato balingi koloba plus na basentiment akovérifie te akota na bahistoire te nini te mais bango mpe ntango bayaki apo bakei na bavillage boatambola na banini basalela mpe babwato basalela mpe bachipoi bafoto ezali eza bainvention na bango te mais bautilisaki yango mpona comme moyen baatteindre babit na bango mais empêchaki bango te to yango nde etindaki bango te batika culture na bango eza lokola biso lelo toza na temps ya transition parce que bokoko to culture na biso ezali nanu moral oyo eza na kati e yango nde komema biso ntango tozongi na conscience na bapratique ya makambo na biso tobandi kobelela baesprit na biso nde tokozonga lisusu na génie créateur na biso nde tokocreye sikoyo mpe babiloko na biso oyo ezali propre na biso moko nangi napesa exemple baeuropéen babandi osala biloko bachinois babandi osala te mais bachinois batika culture na bango te mais na kati ya culture na bango bakomi kosala lelo baconcurrence mpe baleki lisusu kutu baeuropéen bakomi lisusu kosomba epa na bango bakesomba eloko oyo esalami na Chine eza bamarke chinoise bakei mpe basombi lelo bamituke yali bamarke chinoise bamarke indienne oyo ta mosu ya 50 ans yalaki te bakangai maboko te balobi ke Europe asalaka déjà biso tokosala eso nini non et pourquoi peuple africain asala pe effort lobby importer les sous te alonga consommateur ye pas sala yango wana lit na biso alors so yo za africain ozo ko compliqué ke bosali boye mais c'est koza maele te parce que yo pe fo luka oya yo po luka lobby okoma pena oya yo marque africaine au développer parce que développement na biso bakata ki yango tango bayeli biso buzoba contact katani na monde spirituel na biso totikali ba dépendant bayeli biso classe ozo former biso tozalaka ba auxiliaire na bango ato tangiti na niveau nini ozalaka na sa mundele bazebele bana poto kuna ape basilisa bana ba titre po ani kuna basala musana ba titre na bango wana te eloko wana yango nde peut-être ezobangisa bandeko mingi bokoko tant tozoloba yango tozongela bokoko bato bazo nayebi te soki tokobenga yango confusion to mpe ezali bosolo par rapport ya conception ya bato bazomona yango ezali kibondoki magie noire ntango mpe olobi ono tokota contact na bagénie créateur ozomona ezosala mwa bato mwa frisson moko boye tokota contact na bagénie créateur ndenge nini sikoyo moto azwa na makanisi na ye ayebi deja ki eza deja kibonganga
parce que ce qui est dans ndako yanganga koyoka nzamba bakoko bakoko dernièrement na bonganya média to yambaki mutu moko boya bimisaki mbongo na komisa mbongo azoli babeli kama bakoko et pas iwana quelque part vraiment na sepeli makasi na ba mituna na yo na makambo lobi likambo nyonso yakana ba étape même yo avant oloba ndenge tuni question wana o penser yango e uti na kati na yo e uti na penser nde obimisi yango eloko to bandaka dans l'invisible likanisi nde après okoma matériel donc eloko to avant ça là il faut penser yango o penser au lobby au sali eza ndenge moko biso kozonga na bokoko faut to banda na religion Afrique a dirigé la religion nini parce que ce qui na peuple nyonso a na religion na ye a na sauveur na ye a na livre sacré na ye a na langue na ye a na écriture na ye moi parenthèse biso livre sacré na biso zani ce que za bible te bible ba yaki nango ya koya na valise ba yaki nango koya histoire to sela ngo débatté livre sacré na biso bato mwindo to ba Congo livre sacré et yaka livre eza ma komite il faut batu ba komata po bokoma il faut bosala bo marquer histoire bo longi nde bokomi biso to ana na kataliti to komande ngeni il faut to longa après to komite bible ba ko komango kan OK Luka eza bible ba ko komango kan wana faut que tout na batu basala ki ke Luka parce que lelo oyo to zano na kataliti ce parti oyo ya victoire nakata kelu kezali c'est que ba chrétien bango balonga ki et puis ba koma mais oui balongi bavanti makambu na bango na concile de Nicée tango Alexandre le Grand avandisi batu 3 siècles Jésus sakufa kala nde ba poni be évangile ba sepela ki nango ba tie ba sali compilation ya Bible net ba kelu kawane ko zala ba parti ce qui lobby to kosala livre sacré mon robot et go sala moi partie le moi chapitre mon était évangile selon tel pour ça na mkolo nango et ça peut évangile selon yé na côté au pays ya sukeli nenge ya ebela ki histoire et ça ka livre d'histoire où je regroupé ba makambu na bino yango wana mais liboso message muteyaka et sensibiliser batu ba zongi na nzela nde à partir ya wana ne bo avancer donc ya wana na biso baindo oya okuta sko makambu ya ba peuple wana nyoso ya aliawa toza ba état laïque mais soki na Inde ya état laïque te soki na Chine ya état laïque te soki na Iran ya état laïque te bazana ba religion d'état mibeko na bango pe ba kotambola nango sur base ya bonzambe na bango oyo ezali lié na bokoko na bango quel que soit degré ya modernité bazana makambu na bango po batu balingo tambola ta to keti na ba Corée wana batu bango tambola te exemple on peut samuke kende kaka na Dubaï malgré degré ya modernité oyo ezali kuna mais okokuta mibeko na bango yali basé par rapport à bonindi nzambe na bango eloko boye kuno sala te eloko boye tate eloko boye ato keika na ba pays arabe wa bato ba kei ba Maroc ba Tunisie bazoluka banzela poto ba betra masoloni ordre ça kuna na bamboka wana ba Libye wana par rapport na bonzambe na bango par rapport na makam na bango ezali ba république islamique donc makam na bango so kende na base ya islam ezate lokola biso awa désordre total oya sala boy oya na buda na ye mabe oya na eloko na ye boy mabe oya nango eza en désordre toko évoluer nini non il faut tozonga wana na premier plan côté religion soki to sisi makambu ya religion côté na ordre to kei na côté politique parce que politique nous te simbi vie ya population ba loi o esalami wana est-ce que ça conforme et balani soubassement na ngweza bokoko na biso te et ça un avantage ya peuple te parce que l'état n'est décideur
religion ko laksanzela mais religion te muta ko chaba loi a ko encadrer politique pour politique et chaba loi o esengeli na avantage à peuple et politique muta ko encadrer société pour même na science bakotinda batu boye pour basala activité boye bakotinda batu bako chaba département boye bako chaba faculté boye yango mutu ko maintenant développement mais lelo yo ba faculté nini o biso tozana ngo ko développer biso ezate chaque année ba collation ezana ba faculté msu normalement faut ba kangango parce que bato baza derrière ba diplôme ba faculté ana msu baza 30 000 o ata 2000 basa bazwa misalate siko ba o msu bo former tina na bangoni o le bo perdre temps na faculté wana bota la faculté o bozana ngo besoin o soki salami bato ba bini ba ko œuvrer na société c'est comme ça ndenge mambo tambolaka mais lelo lokola eza nango lokola moi commerce bato bakeika basali kolo établissement kotisi mbongo na ye o wana pe ntango osili atali kaka mais toujours ya malembe na liti na biso bato bakozonga parce que ezaka bongo balobi ata butu eyindi ndenge nini ntongo etanaka tongo kotana tokozonga na ba vraie valeur na biso tokozonga tokosala makambo na biso ya Afrique na ndenge na biso ya kiboindo na biso na ndenge ya kibokoko na biso eza nango magie noire te o bato magie noire pesa mususu point ya makambo ya magie oyo bozoloba bokoko eza magie te toke bana confusion bato ebele lelo ndenge mundelaki ko diaboliser bokoko eza kindoki bikeko ya bakoko eza kindoki eloko boye ya bokoko eza kindoki etikali batei yango de siècle evandi na ba milimo bato bakufa nyonso wana eza kindoki alors lelo mundela ye mutu nyonso soka ye na eloko na ye moko ya mabe po alakisa kibokasa kimbabe nango abambi yango bokoko to bandi nona kosolola na bato bakufa mais partout bato baza dans le delà banzoto na bango mutekufa ba esprit na bango mutekufa te bango nde bazaka ba force Jésus tongo amona ka komi na danger ya liwa ake na monte à bord akutana na Eli na Moïse baza bato ya siècle nini par rapport na ye akutana na bango ndeni wana ba morte pour na pesa moi exemple muke wana parce que ça li recours na bakoko na ye parce que mutu tout temps goza en danger et conseil na repesa na batu faut belela bakoko na so yibi bakombo na bango tanga bango belela bango olobi ngai koko na bino tangi kombo na yo net ngai boye na sana problème na ko belela na beleli bakoko na nganyo so ya nguba pe ya gbei ngai koko na bino ngala nzumbugu keke torogbi ya waso ala batambi gaguba toze panzo ngangula ala dosangbo na sana problème boye donc on a beti bongo contact direct wana ya biso solution komona na likambo wana mabeki naza na raison te soki naza na raison ata bosali ndenge nini bolonga ngate et non na kokima mbangu et pas pasteur na kokima mbangu pas nani non bokoko oyo to bengi bokoko esa esaleli ndenge bino bozalaki bato na bato bazana bandenge na bango ndenge basalaka na makambo nyonso pe na circonstance nyonso mais lelo baye mutu aventurier moko osala makambo na ye abengi yango bokoko te et yango toujours profiter ko mettre en garde ba charlatan nyonso wana bato oyo bosalaka makambo na bino ya pamba parce que la majorité ce sont des escrocs oji oche yango kombo ya bakoko non ndenge bolobi ke boyambaki batu babimisaki so mbongo misimbongo mais na komba bakoko pe bango basela baza banganga te baza bato bazo lutter contre le mal wana bata théâtre déjà mutabimisa mbongo te mbongo salama na banque wana bata théâtre moi ba petit escroc bazo luka nini po passer ali ba escroquer batu non koko bimisa mbongo te koko pambolaka koko salaki ba koko bagi fainéante koko salaki aliaki na fruit ya musala na bato bongo batu lete fala ndela bango malamu parce que muta kozwa mbongo na musala
Mutaroza mbongo te avandi ebimi. Okomona ke soi-disant babimsaka mbongo, mais bango tsu baluka mbongo epa bato. Poso okeye pa na ye, akoyebiso pesanga autant mpona saela oboye. Yo bimsaka mbongo. Okomiso senga bato mbongo. Wana bavantire bato ya théâtre. Koko apambolaka. Mwana sala musala kende liboso. Lipamboli. Mbongo te. Parce que bato basalaka confusion entre lipamboli na mbongo. Non. Mbongo nde, lipamboli nde, ekomema mbongo ekomema na bolamu. Tango su lipamboli, koko apamboli yo abwakeli yo soyi mwana kende liboso. Abwakeli yo soyi. Oui. Eloko wana na ebite soki ntumwa ko yoko ndima na minute oyo babwakela ye soyi epa ya koko. C'est déjà ko pesa mona botutu te ko bwakela mutu soyi. Poto mona kada so babwakeli yo soyi ko silika. Siko ba fani diso ba ndobwakelo ba soyi ebele. Ya moko ko silika déjà. Soyi oya. Twa. Silike ko pesa okanda. Mais soyi oya. Ezali pamboli. Yango wanande. Il faut que linga soki ba koko na yo bazali kokuta na bango sepelisi koko lobi koko pambola ngai ofukami otye maboko mwana nga pambolama lipamboli bazwa yango bongo. Alors makambu oyo yo kokende kosala eko marcher e bato bakoluka ko combattre yo soki koko yango azandoki non e bongo soki koko yango tolobi ka bongo papa na yo so aza assassin pona malheur na yo to pona bonheur na yo. Kindoki biso to kindoki mana si jete azandoki aza pona bolamu na yo. Ndoki azoliana na famille wana conception oyo ba pasteur ba ye nango christianisme ye nango pona ko diaboliser. Kindoki eza nango mabete kindoki eza te kindoki alaka te kindoki ya maloba ko fina mutu king vrai kindoki eza maloba tango to yinani tozoloba na ramabe e alaka te mutu balie ye mais tozolele bembeza wana siko balie nini titoke tokundi zoka molimo bakufa kufaka te siko baliaki nini omoni wani sa ba théâtre ba création ya christianisme ba distraction oyo ba pasteur ba ye nango moyen ya business na bango pona okimis. Pourquoi siko lelo makambo ebele komi botambola bozu solution te bozongi na bokoko bozu solution même la maladie ebele. Pourquoi? Mais ba charlatan ebele bazonga ko profiter na sima ya kombo ya bokoko yango to kebisi bango lisusu parce que na moment oyo milimo ya bakoko zali ko telema na ndenge ya solo. Alors oyo akoluka kotambola na kombo ya bakoko na ndenge ya mabe bokomona basor na bango pende bakosuka mabe parce que bokoko eza babiloko wana te biso tobengi yango babipanganza eza babipanganza wana te. Donc ba démonstration wana ezanga tina ya escroquerie oyo eloko moko tena na place onga na ali biloko wana ko simba kutu te ata moko te ko simba bakoko balobaka koko eza liloba na ye tango bamoni eloko moko boye ça ne va pas na mboka basangani balobi babeleli bato bazaki liboso boya bosunga bopesa solution ye esuki wana ngo siko pe mboka tozomona ça ne va pas côté bazolela côté bazolela siko yo bino ba oyo déjà bozalaka contact na bakoko balobaka nini pona mboka. Est-ce que si bosala déjà eloko yango po bakoko bapesa solution pona mboka vraiment mutu neza malamu. Est-ce que oyebi ke mutu oyo aza na pouvoir ya kosunga yo ndo za na position de faiblesse par rapport na ye il faut reconnaître ki munene na ye après ya sala au service mais ceux qui yo moko nanu mutu liboso ya ko combattre ye ya ko boya mutu wana aosunga o ndenge ni bokoko eza na place te na mboka oyo bokoko eza na place te na mboka oyo tango tosalaka makambo tosalaka allusion na bokoko te ndenge toza wana bato bake kosala inauguration. Moi exemple simple bake sala inauguration esika moko balobi tozo inaugurer tosala bokoko bazwi champagne bazwi primis bafungoli basopi balobi tosali bokoko bamelaka champagne bakoko bamelaka primis toskol
to bamsusu biso to sambelaka bazwi fanta to vitalo basopi te wana bosali cérémonie ancestrale te makambo ancestral eza na place nini na mboka oyo bato ya bokoko baza considéré na niveau nini makambo eza considéré na niveau d'étude na papier est-ce que mayela bokoko eza compté na parlement kuna batu ya bakoti na pona par rapport à qui niveau na bango bokoko baza combien po ba pesa loi ya malamu pona mboka no kuna ba otala aza licencié amboye aza boye amboye Luta ne mwanda nsemi ne mamvoma nkosi ye pe akendaki na parlement amemaki toujours na kombo ya bokoko akendaki na parlement na kombo ya bokoko te akendaki na parlement na titre académique na ye amikumisaka aza chimiste yango wana ememaki ye kuna postule bandimi candidature na ye parce que nga lelo soki nake pose candidature na tieke expérience na nga to niveau d'étude na nga naza bokoko nakozala invalidé bozwa nga nanu te langue nini basalaka débat kuna na parlement français ale débat wana eza assisté to inspiré na bakoko te tozonga na eloko moko olobaki olobi ntango totuni motuna tobi bino bato oyo deja bovutuka bino bato oyo bozalaka en contact na bakoko bokoki kosala nini mpo na mboka olobi ete biso lokwa toza na position ya faiblesse premièrement ifalaki to reconnaître bango me nakei na bibilia abraham ntango balingaki baboma mokili abraham azosola na nzambe abraham alobi nzambe alobi azoboma mokili abraham ayebisi ye ebongo soki ata bato bandimelako baza ata mibale ya pamba ebongo mpona bino boza deja ebele boza vuvamu aseka soki tokei na banzela ya congo central kuna boza meke ba AFDC ba BDK ba DKB ba nini na motu yo bozali wana deja ba koko bakoki koyoka mama mpona mboko te tala population zali kokemba. Il fallait aussi sa histoire wana malamu beti ya Bible esukaki nde nini mukili yango ebikaki to babomaki yango bomaki ba oyo bazalaki dans les vrais basalaki nini pour ma base il faut persister toujours mais biso pe tolobaka butu moya biso pe tolobaka butu moya eza message na biso eza ko bata mate ya sima ya ndaku te ya nini tozoloba to interpellaka couche nyonso ya société mais bango waka bato ya liboso ya ko combattre biso tolobaka ngo bien tant que vous allez me connaître Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira jamais. Fumu Kimbangu aza na place nini badati na ye clé ya kobotama na ye ya kokufa na ye ya ba miracle na ye ya ministère na ye na bano ya tika tozokende na octobre awa toana le 3 octobre date ba kondanaka injustement toana le 12 octobre date oyo akufaki nation saka nango nini eza ba journée normale ouvrable bat ba kemisala nini manifestation officielle te eloko moko te sikoyo OK le 24 décembre le 25 chômé est payé Noël toujours kumbama na religion nini na spiritualité nini côté photo bandela nanu yango wana il faut nanu nzinga nkuvu baptême azwaka le 3491 oyo ekotisaki bato na bowumbu ezala renoncer majorité ya bakambi na biso boyebi place bazali enfant chéri ya mosengo kobandana tata mbuta pardon kobandana mokambi ya mboka tata mokonzi oyo lelo oyo pesi totali bien bakoko bazo défendre bane Congo bato bavutuka bazo défendre mingi azali président Nsilulu mais ye moko pe non vutuka vraiment te est-ce que akoki pe kotia pe ba loi to ko permettre que lelo yo même par obligation lelo yo bato banda ko zongela nzela bakoko na bango uyenda za président Nsilulu botaksaka ede ya dictateur et bon temps o chaba loi wane ko sa aboni kaka bino bato liboso bo combattre ete
parce que bino bolingi démocratie liberté oyo eza œuvre satana tokei sikoyo yoka ba discours na ye bino ba bapanzisa yango te boyelanga discours moko oyo boki président de la république akumisi yesu menga naza na ba élément na kopesa yo au président de la république azoloba ke toza n'importe quel peuple te toza ba descendant ya Fumu Kimbangu toza ba descendant ya Yaki Mpavita toza ba descendant ya Mbuta Lumumba bato balitaki pona bolamu ya bayindo alobi yango a haute voix asa mobundi monene ya Fumu Kimbangu mais tangu ya lobaki yango ba flatter maboko kaka na salle wa babimi wana dimanche ba kemes mais alaki déjà soki bato mayele bayali toza ba descendant ya Fumu Kimbangu parce que bato bele bakotanga kimbangu na munoko na bango mais œuvre mission ya Fumu Kimbangu yalaki nini asalaki nini komo za moyangeli na catholique moza descendant ya Fumu Kimbangu est-ce que Fumu Kimbangu ngo ba catholique balingaki oka biso mama Kimpavita mais dimanche yo ano keye église banani batumbaki mama Kimpavita église wana te Soko comprendre toujours pesa mato mekako expliquer bandeko toujours ki mapembango na sima ya ngonga mutuna mususu ezali nini mutuna mususu ezali boy lelo yo tongo midi to pokwa boti kolobango awa bozo senga na bayindo nyonso bazongela bokoko na bango tokozongela yango na nzela nini tokozongela yango soki tolobi na côté religion tokobandela yango wapi na esika oyo na ngambo oyo zali to na ngambo pe ba misusu bazali po kimbangiste bato bazotambola na kombo ya Fumu Kimbangu ezaka kabino te eza pe na kimbangiste oyo ba ya nkamba siku ngambo nini bato lisengeli bazongela pona kosukisa peut-être matondo mingi parce que makama mutu ya bino bwaka na ngonga te ekenda akake boy meso ya laki makambo impuissance sexuelle nini nde tamulai makama mutu ya bwaka na ngonga te ko maka etando za ngonga mais total la te vango be mission impuissance sexuelle les autres ba 2 heures du temps ba 3 heures du temps on a beau pesa bango tamulai biso ya ka etando za ngonga non kotanga ka église ya papa diangena basalaka na monsieur Pétion te na kata mamba Fumu Kimbangu parce que kuneza makamba christianisme là-bas c'est la Bible kombo tata pe ya mwana pe ya molimo mosanto ya ngwana ndenge bango basambela hakuna donc rien à voir na message ya Fumu Kimbangu batu bakoya te sika biso to yali mais batu fo balanda Fumu Kimbangu vina ye alobaki nini lutte mundela kanga ye pona nini c'est clair jugement na ye ali a interpréter Bible na ndenge na ye makamba ba condamner ye parce que alobaki nzambe akotinda moyindo fa zonga a diriger mukili moyindo mukola komiye ba kosala makambo ekoleka mukili mobimba po alobaki nzambe ya bayindo azali mutu ifandi Fumu Kimbangu na bosolo ba exemple eza simple il faut zonga na bokoko na yo lelo tamusaka micro tunaka mutu kombo no nani question ka simple okuta bakombo yo nani nga Jean-Marie nga Giovanni nga Dimitri nga Paul wana kombo liboso wela kopesa mais wana kombo na ete non importé so potamusi micro na Chine na Italie otuni ba Italien oga pe kombo na ngai mbuyi kombo na nga nini dia so mundele mo lobika kombo na nga Mutombo yo mo deja kama Mutombo mais soki noir mo lobi kombo na nga Jean-Pierre o mona ngo normal eloko liboso kaka batu fu ba se débaptiser na babuzo ba wana balongwa na ba religion importée bazonga na bokoko na bango soko zambuyi zala fier na kimbuyi nayo oza soki nani zala fier na kibokoko na yo nani ebandeli ya nyonso zonga na kiyo peuple nyonso tozo envier lelo azonga ki na kiye na kati ya boye mundela koteka na Afrique te nazipa kotakati babengana ka bakufa te
lelo baza na gloire, lelo baza na gloire na kati ya kibobango. Tobanga nzala biso bato wana mabele oyo osali no kutu bilanga te nini te ka ndenge olambaki osopika mai boye lobo kuti biloko eboti. Tozonga na kati ya bobiso, tozonga na fumuki mbangu sans mélange. Musulman chrétien azalaka te, bouddhiste musulman azalaka te, comment chrétien kimbangista ke ezalaka te. Prophète azwaka mission na ye epai ya Nzambe aye kokokisa ngo na peuple oyo ayelaki. Tokozongela bino na kanisa mbala nsima nde topesi deja annonce epai ya bandeko tokobeta lisolo ya prophétie oyo tolozo osengeli toyeba président azali président ya prophétie ba prophétie yango bato balobaka yango pe kaka likolo tokomekana mpe kokundola yango eloba nini prophétie yango epesamaki na ntango nini epai ya nani ezalaki ndenge nini e tokobanda kokompare yango na baacte oyo tozomona na minangonga oyo. Tokobeta mpe lisusu lisolo olobi chaque bato baza na baprophète na bango okoyebisa biso mbala ya nsima peut-être prophète oyo aza mpo na banani oyo aza mpo na banani oyo aza mpo na banani na kanisa koki kozwa peut-être ata baémission mibale lisusu ebele ya koloba ezali me na ngongo oyo lokola tosukisi na yo tokolinga otala kaka kamera bandeko bazolanda biso komettre en garde ndenge balobaka na lopoto mpo yango bandelaki deja baoyo baza koutilize kombo ya fumuki mbangu kombo ya bakoko me na lolenge moko déplacé et puis kopesa conseil peut-être na bandeko bazolanda biso oyo ti lelo bazalaka na makanisi na bango ke kibokoko ezali magie noire eza kibondoki. En résumé na moi quelques minutes matondo mingi bandeko na ngai na sepeli mingi na temps oyo bandeko batyelinga micro pe caméra pour kolekisa message epai na bino. Moyindo aza na pasi kasi moyindo te peuple ya liboso anyokama na mokili mais ntango so moyindo anyokwami nde mingi koleka bapeuple nyonso ya mokili. Bachinois mpe banyokwamaka mais peuple moko te ayaki obikisa bango bamibikisaki bango moko na kati na kibobango na bokoko na bango ntango babenganaki kimundele na révolution ya Mao. Biso mpe tosala makasi tobengana mundele moto avivaka na biloko misato mabele mai mupepe toza nango ya koluka te na mboka na biso. Biso nde kutu poumon ya mokili mai tozangi te oyo bakomi koluka kocréele me mai na biso ba rubrique ebele mabele tozangi yango te. Mabele na biso etondi nyonso donc tokobanga mundele na eloko moko te. Soki tokopesana bambargo topesana moto akovivre kaka na mabele mai mupepe esili po yango wana base ya vie ya moto. Donc tolite tina suka po tozwa lobiko na biso na ba oyo bazo utiliser kombo ya fumuki mango kombo ya bakoko na kati ya makambo ya pamba lokola Nzambe ya la kajiste etumbu na bino yali na mikoleko ya bosala attention. Soko kosala magie na yo, soko kosala kimarabu na yo, soko kosala nini kokotisa bakoko na kati ya bosoto wana te po yango wana bokoko te. Bakoko bazalaki bafenéant te po avandi kaka ale biloko ebimi alie eloko boye ebimi te. Soko kei na bamise okokuta ba œuvre bakoko basalaki na ba instrument oyo basalaki po basalela misala. Bakoko bakomaki tina niveau ya métallurgie donc bas transformaki li bende donc industrie ya laki bazali na ba au fourneau donc yo lelo okoyana makamuna pamba o bimisa mbongo na kati ya linzanza ya Rio o bimisa mbongo na kati ya linzanza sardine o mbongo bakoko batindi sikoyo Rio angona n'epoka bakoko ya laki te baza obimisa siko mbongo na nini lelo ba obimisela ngone na Rio importé Rio il faut utanon soki Chine soki wapi eye ndi après koko abimisa mbongo na kati théâtre mwana théâtre
on a ba distraction ya pa pamba donc bo sala attention so bo sala makambo na bino botanga ba kombo na bino pa pamba so bo tanga bo associer ba koko na kati te po bo yebi ba koko wana te pe ba ko frapper bino na okaki ndeko simba kili kam na prophétie ingeta prophétie ezali pe robonga mate pe eza ko s'accomplir pe zo kende kana accomplissement nango président Kabila Kabange 4e président ya Bilaka et dossier wana kuti na lobaki na osela ngo su ba débat belete ba image ya ali to sali be mission to lobi makambo wana ebele peut-être na opesa bino rendez-vous le 1er janvier 2019 tango ya na caméra na otuna ka question moko nani aza président de la République démocratique du Congo pour biso message na biso za clair mandat spirituel na ye et silina noté ye kaka mutazali pe akozala misusu balobaki belé 2016 akosisa ngote mazoke na osisa 2018 misusu bapesaki ba professeur balokutawa o babisimbi bakobima bandike kokoma ba bombe propaganda makasi boyebi ba date le 7 na le 21 août 2017 bosala na ba marche à Bujoba na ba Bruxelles kuna de soutien pona le mwanda semi boyebi ndenge sukela donc biso tozate poto loba makamu na sentiment sala bino plaisir to koloba ka bosolo po etika la bosolo e ko changer te yango wana donc rendez-vous ngana bino 1er janvier 2019 nde to kotuna nani président ya République démocratique du Congo est-ce que eza Kabila to eza nani biso toza clair président Kabila azanan po yende tozana ye par rapport à Bilaka fumukima aloba 5e président te donc asuka na 4e c'est que tozana royaume tozala shuna makamba pe ya ki président te c'est que totika na royaume kasi mato bandaka na ba royaume to zonga na ngote ti lelo kuna poto ba royaume yali c'est que yena minute to ba ki aza roi Angleterre ya kanini tutuni c'est que yena ngongo to ba ki aza roi donc akolongwa ka lisusu te Espagne ya kanini mbuta tutuni akolongwa ka lisusu te na minute ya tika li bongo Shadari dauphin éternalité Shadari c'est simple kimiaka na mboka po batu mabe balinga ba profiter na sima ya likambo wana eza kutu debate balinga ba profiter kana na sima ya likambo wana po mobulu ebima na mboka nye président dévier bango yo soko sali testament ndo longwe papa na ndaku na to mutuka na yo komi ya mwana yo il faut kufa nanu Kabila zali pe akozala nanu après ye to kokota na makambo mususu na système mususu po aza éternel te mais oyo bazotia limite ya le 23 décembre baomikosa surtout que boke sala makita lisusu na mabele kaka oyo nyokola biso boke sala makita na Belgique mais erreur grave eza perte parce que mboka na biso yango mabele ya bakoko na biso yango soki tokosaka likolo ya mabele na biso awo yo ke na Belgique oke saka na mabele ya banani basaka na mabele ya muninga te okosaka likolo ya mabele na yo na kombo ya bakoko na yo yo ke kosaka na mabele ya baninga oke uluko kuta na Didier Renders omonte ko salelo ko mokote mais président de la République a dû reconnaître nous sommes les descendants de Fumukimbangu yaki pa vita Mbuta Lumumba Kleboa obimelango wapi tozongela bino lango wapi otikela ngana sisa message na ngai papa o yambanga na be mission na sisa message na ngai donc yango wana président Bilaka oyo ba moniki po biso to ça clair na prophétie na biso Fumukimbangu tozo brandi ngo butu moi e bandi na bango moko ne song ya nzila mokonzi ya bangunza nyoso Fumukusu Kyambu nzala mpana na ngola liyebo mai na bo moi mokobi misala ya 1921 ya Fumukimbangu azo brandir prophétie jour et nuit message na ye telemine sika wana ezo bongwana te peto ko bongola maloba te oya mona sana message contraire aya na makambu clé aleka pe na media aloba te ekozala boye ekozala ya biso tolobi prophétie eza bongo président yali Kabila oyo pa mona eza bongo te pe na message clé soki élection kozala te aloba ekozala te koleka boye mutako koma mutu boye oyo pe amoni ke ekozala mutu boye aleka aloba et non yo leka kaka bango balobi eza lokuta sko yo yebi ya solo yo pe nzamba lobelaka yo bakoko pe balobelaka yo yaka oloba na chebino a défi ko chama kelele te
koluka te o contredire ngai kaka na loyenge mais yo pe yebisa biso oyo nzamba yebisi bino nini po tobandi tembe oyo banda 2004 teyebisaki bango na 2006 ye te abema igwe na mai toke na 2011 ya chichi bweda oyo biso tozomona basi spirituel yango te boyebi tozokende tokomi na fin 2016 bamisu bakima na bareseau sociaux po toloba boba toyebani bamisu bakima bamonanaka lisusu te po totya na batembe tobiblia bastati totya na bamisusu amoni kaka sho eza te akimi misusu baotokima na 2017 na mwanda nsemi akosaki bato le 7 août le 21 bamisusu bakima réseaux sociaux bachangea baidentité bazala lisusu te donc ntango biso toyebi vérité yango kaka tokoya nango mpo lobi tokozwaka raison donc toza na intérêt te naloba likambo mpo bato moko boye baka quelque part babetelanga maboko nga naza besoin bango babetelanga maboko te surtout babato moko baka na poto boye balobaka trop basalaka mpe rien kuna mpe basalaka mpe rien baa mpe eloko te misu bakosela mboka makambo kuna azali na problème ate akoseli mboka makambo ende tozokende mpo mboka ebonga azomona ke soki mboka ebongi bakozongisa ye ke makambo kimelaki na mboka na bino ya esu te kimi eyali mpo bakosela mboka makambo mosusu ni de près ni de loin ayeba kabila te makei kabila enga bomanga bopianga mukanda boye na boye ekuna pa ofoutre rien bango nde bato batiaka mwa bamakelele ya pampamba na nini mpo bayaka mpe bakonge akatiseli na braza ye awa asali baviva na ye à l'aise abaluki mpe azongi mosusu nasukisaka ye mpe kaka bongo asali viva pendant 1 mois ntango azongi na poto akomofinga kongo kuna mabe nazongisi akota malili na nzoto akamu nayebi ye ndenge nini donc wana te badistraction ya pamba prophétie eyali rendez-vous na 1er janvier 2019 po tokozala kaka mpe tozali donc kimia ezala bolingo ezala makasi tolingana biso na biso totya mokonzi ya mboka maboko na ndenge position komi nango azopikle totya yesu maboko makasi apikle makasi tina suka po tolonga makambo oyo tozwa baembargo tozwa banini yango wana voix ya sali po embargo wana biso te bato tokosouffrir mindele nde bato bakosouffrir po bango badepandaka na biso todepandaka na bango te biso tosomesana banzala na biso tomesana banini mais bango matière so ezokende te inane ya ebele motoki ya mobeso ekobima baoya oluka négociation tengala peut-être moi bambote bandeko bazolanda biso oui bon topesi mbote na bandeko nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso na baoyo bosepeli na baoyo bosepeli te soko sepeli matondo ndeko oyo mpe kota na kati ya lutte soki mpo osepeli te luka oyeba landela makambo tolobi kosalelaka basentiment te napesi mbote ebele parce que la majorité baolanda biso na libanda na papa Espoir Mayabu Congo bondeko vibration pe na souhaiter bango mbotama elamu po eza mbotama na bango donc papa biso bana tozali topesi mbote na John Image motema Patricia Tumba esika azali papa na bébé Graël pesi mbote mingi na la grande dame mama Mokonzi Beni Nadia tala karayo na ba garçon na nganyonso kuna na kati ya France donc kimia nzamba continue kobatela bino kaka topesi mbote lisusu ebele na mamingala na Londres mwasi kitoko grande sœur propre napesi mbote na Olivier Ngala na kati ya Belgique donc bozala malamu na bisika bozali me boyebaka ke mboka eza nde kote oyo po kuna kala mingi pete makambo ezali lisusu kitoko te boya tovanda totonga mboka na bosani te Richard Ngala na bosani te Leontine Ngala ya ngai bandeko napesi bino bambote ebele napesi mbote matata mwasi na ngai Ngazi Veda Lucie na kati ya Londres bambote susu ebele na yo napesi mbote na mwasi kitoko taille acoustique na kati ya Belgique
ka grave ojiba mwasi moindo mbote belé na yo esiko zali na bosante Ginette Dizeko plus 10 na kata suite kuna petite sœur propre donc bambote belé susu na yo na bosante nda ya maele motema ya nengwa bikotele bango basimbi confrontre kuna na Grande-Bretagne bambote belé so na bino kuna na bosante ne kunda laba les grands cinéastes kolo documentaire ya mama Kipavita elongo na molongani na ye nengwa lendo na pesi mino bambote na pesi mbote belé na Nico Mwaila na Allemagne na bosante nengwa tuyu ndoki nengwa moseka la voix na musala munene bozo sala bino pe bozo sensibiliser bandeko na bisika bozali mutabangisa muninga te poto kolonga kaka na bosanite na niveau ya Canada longo Kimabel kamiti ya Congo bozala malamu tozoko baka etumba na ba fronyos o tubiso tozali bana fumuki mbangu ba véritable bana bilaka tokobunda kaka pe tokolonga na bosanite fumutoto dikizeko na kati ya Luanda petit frère propre zala kaka wana na bosanite mopanzi sango munene ndeko ndombele botale nesika bazali baindo bolamuka tozaka na kati ya lite topesi bino bambote belé to bosanite coach Feroza l'ingénieur esika bazali Congo Elonga TV topesi mbote to bosanite basangwa Congo TV topesi bino mbote makasi to bosanite Congo Bopeto TV Fils du Soleil Mampa mbote belé wana tu ba bagarre ya makasi topesi bino bambote to bosanite Dimitri Bongania mozali simbote belé Chanel Bibomba biso tangoi donc boze belé bayangai na bosanite l'homme de Ghost Eric Ladika l'homme des opérations donc bambote belé donc sengweza ya trop sans oublier libota nangai madame mon épouse na pesi yo bambote belé la reine zala kaka yo mama na princesse Ngonda na bayana yenyoso donc sengweza makasi na sepeli po occasion boye pesa mo absora bate belé bayamba bato bafingaka so bato wa l'équipe finga mkonza mboka ayebi ke base buena boye ba vie belé émission a tesali sans vie kaka mais sans vie wana eza ya mutuya po elexi message ya malamu lobi boko yokela ngo soni te po eza ne belé ba lekana ba micro lelo ba mo yokela micro wana soni akoma kuti kosambela émission wana elimo na YouTube olimo ate ezalaka wana soko kepa bato basalaki balongole yango yebaki bato basi ba télécharger leka la ba chaîne mizuzu ezakaka donc keba na message nino zwa na net bino bato boya kayaka wana donc matondo mingi to sepeli kimya balongo bakoko ezali kolona bino. Merci Mbuta Ngala, merci na Dimitri Bongania kuna sima ya bilili na réalisation, merci na papa Apo Bongania depuis Canada, merci na Crispin Bailenge, merci na papa Leki Séraphin Stéphane, merci en tout cas bino nyonso bozwa mikuna na Canada, merci na famille Nangai Gloria Mayinga, Arlette Mayinga, Gina Mayinga, bino nyonso kuna côté à Londres, Junior Manitou, hein, les grands Manitou, Coco, Coco Manitou depuis Grenoble, Ig Manitou Coco Barclay depuis Paris, et pourquoi pas aussi Eric Mayinga depuis Afrique du Sud, Hervé Kinyemba, Karine Kinyemba, Florence Emmanuel, Bino Bozamina Allemagne, et quant à moi, Napesi Bino Bambote Belé, Tokutani Namikolo Zalikoya. Bye.